Esengo mingi na libota ya Nzambe bana tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu kiangani bana ya boussole du monde entier mokonzi ya mokili bana ya mama muluki ya wanga kimpovela kieto kwa tata Simon Kimbangu kiangani to pesi bino merci mingi to tondi bino botondi pe to pesi bino bambote bisika oyo bozwi solo libaku ya koyamba biso bandeko na bino ya menga makimbangu television na mokolo mwa lelo émission na biso tolobela maman mwilu ekokamba makaipa ya ngai maman Falantima na pesi bino merci pamba te na yebi ete bozali ebele liboso ya betando na bino boko selaka rendez-vous et à chaque fois que biso tokotiaka ba élément po ete boko kotalaka moko to mibale ya malamu to pe ya kotia loboko na kati ya misala tata Simon Kimbangu kiangani pona boko akoyeba yango. Nous sommes là pour informer. Tozali wana pona kopanza sango tata mokonzi bulu tozali wana pona ko accompagner tata na misala nyonso azali kosala sans distinction nde yango ememi biso lisusu awa na kati ya paroisse ya Delvaux na commune ya Ngaliema na mboka RDC na Afrique bandeko bozali na mokili mo bozali kolanda biso mama kati ya chaîne menga makimbango télévision na nzela émission tolobela mama mwilo tozongi lisusu na kati ya paroisse ya Delvaux pona koyeba au moins ndenge nini totika ki ete misala na souci ya esika na biso na ndako ya yewe esika tokosanganaka nde tozongi bongo butu moi tokobeta ka CT yambi biso na bandako yambi biso n'importe où na métro ozali na mosala solo tata mama la kisa geste ya bolingo talaka na nosoko ozali nanu abonnete na kati ya menga makimbango télévision solo sala abonnement na yo partager élément na biso sala large diffusion liker commenter ezali na nkaka moko ya banzela oyo bozali kosunga solo biso bandeko na bino ya menga makimbango télévision na mosala oyo tokosala kabutu moyo tokopesa yawe maboko pe kopanza sango mokili mobimba toyaki na mikolo eleki tokisaki bino na ba image ndenge nini paroisse oyo ezalaki solo méconnaissable ningi nini yango ekomaka na érosion monene oyo envahissaka tango wana nzambe lokola azali bolingo apesaka elaka bokozala envahi nyama minene bakobima na molimo tata yebaki tina érosion esalamaki kasi na elaka lokola azali plus que amour plus que bolingo tata Kimbangu asali biso ngolu lelo yo paroisse ya Delvaux na commune ya Ngaliema solo et zali ko retrouver moke elamba na zali ko lata elamba ya sika totalisaki bino misala na mikolo eleki ndenge ni libulu ezalaki pene ya kokoma tamsusi na portail kasi na mawana Nzambe na mabongisi na asimbaki bankolozolo mbote oto yebelaki ni mutuni na makolo oyo bapesaki ebele ya 400 000 tonnes ya argile pona kokanga kasi sima na ngane bozali komona ezali ba fulu ba ordure ba immondice oyo solo hôtel de ville eyaka kobwaka awa kasi batata na ba mama soki to vandi to tali modèle yango ezali ko dégager okozwa idée solo tozali ko finga masoko za na prince maternité bato bayebi Kinshasa bakoyaka bayebi esika tozali kolobela ndenge nini mituke ko telemaka wana butu moyiba kimbangiste penda boyoka ka solo te bofanda ka ndenge nini kasi ndako ya tata na yo ate ezali kolumba solo ko kima yango te yango wana epesaki biso e retenaki attention na biso toyaki tour ya liboso toyembala mbele poko tala lolenge nini avancement ya misala esala emelaki kasi na tango ya liboso lokwa nazalaki pe ngai moko te nazalaki pe kaka elongo na batata oyo bazwamelaki mokumba solo bakolekisaka ba journée na bango awa entière s'il vous plaît pona koluka ko sensibiliser pona koluka ko talaka ba yo bazali ko kota batika moi 100 francs moi 200 francs bakomisa kombo na kaye pona ko somba ya carburant ya tracteur oyo bazali ko mona ezali ko sala misala oyo pona koluka ko rembler mabele poto oyo banengi ko kunda libulu oyo ezali gigantesque otali yango na se batata na ba mama oyoki kizunguzungu oto ko bengaka yango wana mbela oyo ezali adressé na bato ya mokili mbakasi lokola na sola kinga yimo côté to yena kati ya paroisse ya Delvaux papa Enoch Maketi le caméraman le plus apte soko koko sunga biso to koma pene esika batata na biso bazwami to sola na bango lisusu to kabula makanisi to eba ndenge nini mbela oyo to sala ki pe misalo bazali ko sala pamba tele le to yaki tango liboso tango to yaki to kutaki solo tracteur ezalaki ko sala mosala kasi le to kuti bango kaka na kayena bango bafandi to ko sola na bango poto yeba putina nini etelemisi misala oyo pe bankoko so ekozanga kate botu moyi c'est parti sur
identité ya bayindo tant ozangi makila ya tata Kimbangu solo lobiko ezali te papa diangenda konti majese papa zalaki koloba ete okoleka nzela mosusu ezali te bobele se nzela na bango menga makimbango télévision kaka na mosala ya tata Nzambe nkolo pe tata Molimo Santo mosala oyo tondimela kopesa maboko yango wana lelo biso bandeko ya menga makimbango télévision tozali ko accompagner œuvre ya tata mokonzi ya bule na madomaine nyonso écoutez biso awa na kati ya paroisse ya Delvaux na Ngalema ndenge na yebisaki bino bolande ngai solo na molai ya likambo na introduction na ngai na lobaki na kokende na gauche te na kokende na droite te na kozongela kaka la même équipe oyo solo toalaki na bango na eleme utaki koleka pona kolakisa gravité ya likambo esika ndenge ezalaki esika totelemi ayo ezalaki libulu munene ndenge bomoni kuna na sima kasi na misala oyo esalamaki bino moko botala temps oyo ezwi na ndenge lelo toyo kokuta avancement ya misala na kati ya paroisse ya Delvaux kasi salinga ipasi ngai maman falonti ma personnellement pamba te mokolo na yaki nakutaki tracteur ezalaki en marche lelo nakuti bambuta bazwami kaka na esika na bango pona kozela bankwalu zololo mbote kasi tracteur azali solo bongo ko raisonner te yango wana ezongisaki biso awa nde tokokabola lisusu mwa liloba elongo na yo bazali chargé na misala ena pona koswana bango koyeba mainini mazali koleka uta tango tokendaki na ndenge toye miso na biso emoni avancement kasi banko kozonenge kozanga te tokobanda na président Papa Jacques mbote na bino président ya Ijiki Ngaliema. Oui, merci beaucoup mbote na mama journaliste mama Falon. Nazali nesengo makasi pona kopesa sango oyo na bana ya papa Simon Kimbangu to na lingomba tata Molimo Santo et plus précisément na kati ya commune Ngalema pe na paroisse toujours ya Delvaux esika makambo yango oyo tozali kolobela. Vraiment tango yaki premier tour mama mosala tozalaki ne bandelisika ndenge uti koloba banje bandai kosala mosala bandai kosala mana mpe mabele bazo bwaka bazali kosala batour na batour mais cette fois-ci ce qui okuti biso ya kovanda yo moko faut comprendre biso to bandaka penza na makasi na force nyonso to epole tata Simon Kimbangu faut to sala mosala tata Simon Kimbangu nesengo nyonso premier jour deuxième jour et troisième jour bolembo ebande kokota to yebaka te pona nini zokande mosala ezali nanu kokoba mais nantina ya bulembo bato nyonso bavandi yango kovanda okuti biso tovandi c'est pas dire que to ana associé mosala te tovandi sur table puisque tozozela ndenge nini tokoki kobandela susu mosala or que mosala ngo mama na ngai tozosala ngo bongo te esenga moyen financier ya yo ya ngai ya biso nyonso totie maboko pona kosala mosala ya tata Simon Kimbangu e ba moyen wana ezobimi na poche moto moko te 15 kimat ndenge bakolobaka na papa Fumwambanza oyo apesi tokotonga mais le temps tozozela kefoka mama Falon na yende kaka soki azate mwai biso tosala mosala ezali te zokande ezali bongo te na mosala papa Simon Kimbangu mosala papa Simon Kimbangu ezalaka mais à la main mosala ekepe liboso yango monike makambo nyonso oyo tozali kovandela awa ezali pona kozela bandimi nani akoya na enda tosenga $1 na mondimi nyonso $1 s'il vous plaît pona koremble espace oyo $1 s'il vous plaît à part $1 ce que ozana yango eleki c'est pas mal oyo pe azana 500 100 francs tozana yango kaka important nani besoin puisque papa alobaka na biso nazaka na poste ya mbongo ebele te mbongo ya bapilipili ba 50 francs ba 100 francs ce qui papa ye moko asengi ba 50 francs ba 100 francs pourquoi pas biso tosenga ba 50 francs ba 100 francs tozosenga mbongo ebele te voilà tozana papa passer communal Kambutu chaque fois azali koyebisa biso soki biso moko tosali te ekozala passe alors ce qui ozozaka lingumba sala papa asalaka biso examen ya kutuna biso ça va soki lingumba sala na lingina yeba lingumba azalaka to azalaka te omona papa belele lingumba biso nyonso nye moto andimaka iyo to ngai oyo azalaka te ça dire lingumba eza biso nyonso ezali ye ezali ngai ezali yo eza biso nyonso nde lingumba alors soki biso nyonso tozosala te eke topesa na maboko te évolution ekozala te
Voilà papa Jacques président to landi bino na bokebi kasi na kotala na monene ya libulu ezali en tout cas oyo komi étape moko ya second degré ça sous ya ba sans fade pa mbate total na modèle carburant ezali kondongwana na kat na mboko na Kinshasa to kozongela bino président Charles bokati micro na ngambo ya Mbuta Richard to ye na mabele na bino butu mo itokomona kabino tozala na tongo tozala na koko to kokuta bino zali na musosisi ya mosala moko nini yo ko communiquer na ba yi internet to bazali kolanda biso mokili mobimba pamba temenga makimbango to kokozwa maka esika nyonso donc ndenge zala ba bazali na Australie ba yoki mbela tamsu na Australie kuna akenda église te po lingomba ezali te kasi alandi azana moyen moko oya koki ko tia loboko na ina kati misala tata kimbango Mbuta Richard micro zali na mboka na merci mama Falone. Na bandeko nyonso bandeko balandi o nyonso baolanda biso à travers émission na yo menga makimbangu o pe baza à travers mokili mobimba mbaleleki oyaki omonaki misala anguma misala ndenge ezalaki ebandeli ezalaka bongo mais moi bolembu pe bandi kokota so tellement kana nzambe lobi maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc, si on bande ça, les Cambodgiens nzambe na bolembu babi mutu wana la kela mamabe. Parce que biso total, est-ce que nana do sala les Cambodgiens ay musa nzambe na négligence. Mais et c'est capé à to senga to loba merci na batu nengi ba participer et sengeli peto loba. Parce que ba jeune tout le monde ba jeune na Delvaux président bon yangale ma batu nyonso ba lamuki. So na lo parce que za chef lié donc na Delvaux ba jeune ba lamuki quand même. So moni kaeza wana ba jeune baleka moi $1 moi 5 moi 10 tout ça bonabo ya moni to interpeller ki ba jeune nyonso baza à travers le monde. So tali na Proverbe chapitre 10 verset 1 balobini tata esengo na mwana asala makama malamu apesa mwana asala makama malamu apesa esengo pa baboti mwana mayele kasi mwana zoba apesa mawe pa ya ba mama pa ya ba tata apesa mawa siko biso photo za bana mayele batindiyo nenge batindiyo sala peka nenge batindiyo makambo to osalo ezali liloba ya tata mfumalo papa Simon Kimbangu kianga litanga yakawa alobi paroisse ekozonga koleka kutu nenge yango ezalaki liboso. Alors biso il faut accompagner vision o wana ya mokonzi yango moni biso to telemela yango la jeunesse to telemeli yango yango to beta mbela partout et pas ba jeune à travers le monde lelo to zongeli lisusu bandeko boza na Europe, Amérique, Océanie, Asie, partout dans le continent nyonso. Et zaka o baza na Afrique. Tinda lomeya na yo. Tinda lomeya na yo na ba adresse na to pesaki pour ete to accompagner maloba ya mokonzi ya bule. Ozomona. Soki pe na bato batanga Biblia, batali na Jacques chapitre 2 verset 26 balobi kondima o ezanga misala eza ya kokufa. Toza na biso na kondima. Ozo déplacer ba montagne mais rien. Soki kaka eza na ka bongo ka seki eza na ya pamba ozomona mais côté ya ko féliciter vraiment na féliciter ba jeune na Delvaux parce que yo omoni ka libulu omoni mbala elekaki omona ke sika tozalaki mais mbala oyo ye otali to poussani quand même eza pe na concours ya ba jeune wana malgré ezui moi bulembu le président lobby to vandi na mesa wana te po tozala misale yo sala mati. Mais butu au moins ba camion ba imondis eza kokota. Mais papa Richard, na lina lo ba eloko moko kaka na même fil d'idée wana. Oui. Est-ce que tu veux côté ça ba yi internet c'est donc important c'est misala parce que mutu muso ko vana na ndako azo me fait na ndako be tanga dira bato ba eso ko senga nzoka nde misala ekozaka important biso ba kimbangiste to yebi yango kasi pamba te ba oyo bazali ba non kimbangiste ba kolanda ka biso to limbolela bango nano na angele nyonso importance ya misala na vie ya moto nano nzamba keli na se atango pe na bomo ya kimbangiste ozali recommandation. Voilà to ke dans na vie professionnelle biso na bomboto. Na bomboto so muto o salati. C'est-à-dire c'est que aoliate même Bible lobby. O azo salate esengela liate. Ozomona wana na importance nano na bomboto nano muto salate. Ovandi o salate suka sante ko giyono ke na ona traote na oza salaire nanga. Ozwate do esengeli ko sala to muta sala raté au mona ozana ba difficulté ozana ba barrière ebele même au mona na famille ba concilité yoté ce problème est quoi yo ba otala oté ba bien celui-là il ne travaille pas
mais soki na kati ya famille boza na moto moko o azali na ba niveau oyo ata soki ebembe ezalaki ata soki moto akufaki ozalaki na voyage baozela moto wana c'est parce que aza na makoki parce que tosalaka mpo tozwa makoki ozomona donc importance ya mosala yango wana ezosunga nanu yo moko na ba vie oyo toza na yango ofutela ndaku olesa mwasi olesa bana voilà l'importance soki toye na lingomba na bato nyonso beyamba nyonso bato basambelaka importance ya mosala eza nini kosalela nzambe mosala te soki osaleli nzambe seke ozwa mpe bénéfice ozomona soki osaleli nzambe okozwa bénéfice kosala mosala ya nzambe ebendaka mapamboli tandis que kosala masumu kamataka mapamboli etindiki yango mosika donc moto asalaka ayebi ntina asala je crois biso toya bakimbangi te jeteke yembaka nzembo moko salulu salanga ikina kilutanina musala oyo bosalaka yango ebundelaka biso donc misala oyo tosalaka omona ata mosusu bolamu oyo osalaki ebele misala oyo osalaki na kati ya lingomba oyebi na kati ya biblia mama tabita azalaki couturière Dorcas abanda osala misala azalaki couturière soki bato baye aosalela bango bilamba ofeli opesa mais mama wana aye kozwa maladi ememaki ye na liwa ntango akufi bato baye kosala témoignage baosala témoignage babi mama oyo bamoni bapotre baye komona bapotre babi en tout cas mama ofo bolamusa ye po misala oyo asalaka tala bamosusu ayena tala elamba atongelaki nga mosusu tala robe atongelaki tala eloko asalelaki ngai aosunga baveve malamu oyo bapotre ekotaki bango balamusaki alamuki mpo nini misala donc misala na ye egangi misala egangi elandi ye otali tina nini asala oyo asalaka tina nini asala ozomona yango wana tooloba ngo mpona bakimbangisi te tooloba ngo mpona bayimboka nyonso bayamba nyonso baolanda biso parce que appel ntango papa asalaka appel atalaka kaka bakimbangisi te ne totongi mise moto mosusu aza homme d'affaires moto mosusu aza politicien mais aolanda élément oyo aolanda émission oyo tobengi bango baya koparticiper banotable bato ebele baya koparticiper biso mpe tolobi boye mbongo oyo ya ebele oyo tata na mama bozalaka nango wana ata mosusu boyebi te bokotala no nte nzambe asali yo grâce plus que pauvre bazali me boza na bango makila moko bopemaka ndenge moko me nzambe asali yo ngolu yo kozala mbongo ebele tala no nsima eske mbongo wana apesa onka mpo ozalaka na onka oliaka yo moko nayebi te mbuta mutuna wana nakozwa yano mpa na bino oui yandoki ozala nango mama journaliste donc réponse ezala te mpona nini question surtout eméritaka na réponse nango tout à fait donc nzambe akoki kopambola yo lelo soki apamboli yo donc il faut okanisa ye quand même na bien fait oyo nzambe asali mpo na yo otaliki na kati na bomoi na yo etamboli na yo mbongo oyo nazwi yango na makasi na ngai te c'est en travers Dieu c'est Dieu qui nous a envoyé ça et maintenant esengeli mpe ngai luka nasalela nzambe yango kosalela nini okita nzambe na pembe te liboso ndenge ona mwana na ye mpe osalela ngai non otali na église donc misala ezala ebele ya kosala mpona koservi nzambe misala eza ebele kokunda rave oyo eza misala ou bien bafa eziki ampli eziki na kati ya église osombi ampli oti micro ebebi osombi oti pile esili osombi oti donc ozomona ke non awa bachaise ezangi awa ba ezangi il y a de plusieurs méthodes oki ko remercier nzambe na yo comment se peut nzambe apamboli yo même bible ezobisa biso ke non doboko oyo eza mpona kosenga oyo eza mpona kobenir tango okabi ope ezongi voilà donc c'est comme ça maman dans la vie c'est comme ça toleki toshite tango emoko papa Simon Kimbangu 21 tango belge bamindele bakangaki ye batunaki ye Kimbangu yo lingo sala église ozala misolo réponse nezalaki nini nana misolo te mais nazali na bato voilà c'est-à-dire que bato wana les humains là nde bango nde bakosala en travers ke liloba na nzambe pe liloba papa Simon Kimbangu et se propager mokili mobimba tout à fait vous voyez maman Falon donc ne yango wana maman dans la vie donc il fallait koyeba ete tango eloko naza kosala difuti nango kozala nini on peut prendre un exemple aujourd'hui comme toza awa
toki koloba delo oyo na ye na sala musala na kati église osali et si lozongi ndako na yo o musala oyo osali na kati ya paroisse yo moni ki osali mais nzambe oyo azozongisela yo ou bien azobituma yo azobundela yo de mama oyo ozalaki awa au lieu que okende kosambile kotambola ndeo okende kokomete ou bien accident mo quelque part oyo bungisa bomo ina yo mais nzambe protéger yo abombisi yo na kati ya paroisse osali misala na ye et s'il au moins ba récompense mosusu nzambe azongisela rabiso ba c'est ça Dieu a de plusieurs manières au hier qui correspondent do mwana na ye voilà place to comme na place auto telemi awa et ça to nyati matambe na biso awa maman la fois passée de temps yaki ah tozaki libuluti nakamwe penza mena tondisa mine esengo mais moi mukie kia die koti pamba te na kuti tracteur ya kofanda nde pasi yanga na pamba te libulu o ezali na munene tokokatsa na micro na ngambo kuna mbuta muntu na ebite za regret kaka lokwa ngai naza nango tristesse pe kaka lokwa ngai naza ngoto ne pamba te na mi lobeli batu oyo papa Kimbangu alobaki mbongo na ngande bato na ngai papa Baudry Mawuno na France bisika bozwami yo nde mbongo ya tata Kimbangu papa Marcus yeza no Kimbangise kasa boka kaliso ya misala ya bana tata Kimbangu papa Kimbangu abetelaki biso tolombuta misala tomoni avancement kasi nini kaka efandisi biso lisusu la fois passée na kanisi mama journaliste na lobaki na yo papa Simon Kimbangu azali pauvreté voilà papa Simon Kimbangu azana bana na ye bana na ye banani ndenge to teleme boy misala oyo nyonso oyo aitiliza kaka biso bana na ye mbongo na ye zali biso bana na ye tout à fait ndenge tozo sala boy suka tito ko silisa yango ndenge alobaki ekozonga ndenge koleka kutuna ndenge zalaka liboso yango wana donc mama journaliste ko banga no eloko te tozalaka siri ya nzambe na biso oya lobaka na biso yango wana biso to landaka yango to bimaka batu ya ndenge na ndenge voilà mutu nyonso zokumisa bana parce que mako bana botosi yango nini le tozolanda na makambo na yete okay biso tosalaka batu mabete yango wana bankolozulu mboti baya bapesa aide bapesa biso mwa muke wana $1 oto 5 wana bapesa biso yango soki l'équipe problème ezali te tela la fois passée tozalaki awa te soki tela place voilà mon caméraman akosunga biso penza zo ba image wana na bokebi nyonso kasi ngana sana telemeli kaka na liloba papa Richard alobaki na eleme utiki oleka ete yo zana ngo ebele pesa pe ya ebele pamba te musala o ezali kosenga vraiment une forte participation papa président na ebite na ndenge to salaki elema otoye tokoyeba te banani batiaki loboko na pato pe banani batiaki pamba te emonani na misala ndenge avancement ekeli kasi mbela lisusu na mokili mobimba ngalema déjà 5 sur 5 ngai pe nazamona ngalema donc na mipesi merci pamba te musala na ngana zali kosala yango yo ezoko komela na bandako mokili mobimba président mbela ya bana na yo oyo bapanzana na mokili mobimba bayoka sango yo batala beauté oyo paroisse na bango ezali ko récupérer beauté oyo esika tata Kimbangu ezali ko récupérer malembe batika nango na moté ma falona difficulté côté libiso kaka pona bolembo côté na bandimi ndenge na lobaki to bandaka na moto ndenge Galatia chapitre 3 bino ba Galatia boni bobandi na mulimo bozosukisa na bonzoto nana loki bino bozoba wana utua donc Paul afingaka voir même ba Galatia bino bozoba wana bukomi bazoba nana loki bino po ete bozonge na makambo o déjà to suto longwaki na yango alors yango monique défaillance yeko kote la biso puisque bato bolembo ekoti tango apesa kilobi soki ayelelo nga déjà sina pesa kilobi alors bandeko na biso mususu na ba comprendre te idéologie o tozana yango papa Richard auti oloba okay kundimo izanga misala eza kundimo ya kukufa ndenge atangi biso na mukanda ya Jacques banda kaka na 14 sina 26 alobiana bako déterminer kundima o izanga misala ndenge nini ezali soki okena mukanda Malachia chapitre 2 suna bo sanité Malachia azali ko nzamba azali ko loba bozali koyiba ngai kasi bozo zongisela ngai te papa docteur alobi bien que ce qui ozana yango ebele pesa puisque nzambe muto pesi yo pouvoir wana po ozana yango ebele sunga weyeba kozongisela ye même tala na bible nkolo Yesu akoti hôpital te akufeli pete alobi
nazaki na hôpital oyai kotala ngai te poni azaki na poso ya lisungi alors nakufelaki oyai kotala ngai te poni azaki na poso ya lisungi ezalaki ye te eza lisese azali kolobela par rapport a moninga na minute oyo tozoloba lisese te tozoloba événement ezali koleka na kati ya paroisse na biso place oyo yango te tozalaki lelo ekomi bien motu nyonso tala tosambeli dimanche aba paroisse na biso ebonge paroisse na biso ebonge. Alors, donc, il y a que Moussala est allé. Il y a un de Tosenga, bateau, bazali na volonté. Na yo zalaki na volonté. Cette fois-ci, c'est manifesté pour être tout ça la Moussala. To ko tabisonyo avant wana. La minute maman. On a qu'un de plus vite. Au moins qu'on a minda to alimenter minda partout. Vous comprenez? To sombi va singa. To tie départ unique. To ça na difficulté na paroisse. Omona passer azote ya micro ekatani nini boka no pele sa groupe bo sala boy wana nini courant bato so bakabeli biso te ngai to zo courant ezate zo kande ça c'est une grande église o yebani partout dans le monde to comme ko demerder na sima baninga po to zo courant yande to zo lancer opération na bandeko nano to komi na sukate baye ba souci o to zana yango faut lobby. Baseka biso lisusu te. Matondo mingi papa président pesi micro na papa kono na ngambu liloba na bino pona misala ndenge tozali kokende na ndenge tozali kokoba na bakoko so ezali nini. Merci maman Falone na question oyo sil ko pesa ngai. Donc ngali liloba na ngai ezali boye. Biso tata molimo mosanto esi alakisa biso ndenge ya kozula mbongo. Na ndenge mokanda ya bakonzi ya mibale to 2 Rois chapitre 12 verset 5 kino na 6e elobi boye bokende bokongolela nga mbongo pona kotongela nga ndako. Donc biso équipe esi ekitaki pona kosala effort pona ko multiplier ba effort ebele pona kozwa ba biloko ezali kozanga biso pona mosala na yango to kotambola pona kokongola mbongo poto tongela nzambe ndako. Donc ndako ezali kaka te omona immeuble telemi kasi o pe tozali kosala tozali kokunda érosion oyo tozali kotia ba lumière nyonso ezo participer kana maloba wana elobi na mokanda ya 2 Rois chapitre 12 verset 5 kino na 6e. Yango wana soko moni bandeko ba liboso na yo kokanga motema te bana ya Ngalema pe bana ya Delvo nyonso pe mokili mobimba ndenge Mbuta Richard sila koloba ete ezali na moto n'est-ce pas te papa singomba to batunaki ete yo sali lingomba ozali na mbongo yalo baki nazali na mbongo te kasi mbongo nanga bato ayebaki ete tokozala ebele de force na ye kozala na biso bana na ye na yango tozonga sima te. Donc liloba nanga ezalaki yangwana na sisi nanga boye na kombo tata ya mwana pe molimo mosanto. Matondo mingi Mbuta Richard mot de la fin ya mboto kabwana na biso na element na biso ya mokolo malelo. Merci maman Falon ne tolobaki oyoki ne papa président lobi misala ezaka libulu te. Donc on a misala ebele na Delvo. O ba jeune to lamuki to lancer opération misala wana. Po mususu tango abi kasi libulu to pesa ki nini lisusu. Ne président lobi courant to dans la difficulté. To lancer opération mwinde pela. Ba jeune to lancer ki $1. Musu to lancer $1 mais pesi 20 000. Musu a pesi 30 000. Ya omoni Ningoza papa cameraman so atali kuna aomona câble moko eza kuna to sombi 100 mètres ya câble ba visible ba connecté déjà. Siko to tiepe ba projecteur to ba projecteur lumière fo pe la makasi. Ezaka suite ka ne to okunda libulu ne pe to osangisa ba makamwana nyonso. Nyonso engela. No bipe o engenga kaka. Omona ke so koti mire eza très sale omona tout ça. To baksa mire to baksi ba niveau keiti kuna et to kota ba crépissage to ta peinture. Comme nous les catalibu vert blanc église yango. Donc misala ezana no ebele ningi yango to lobi to lancer pendapel. Merci net na Kishasa, merci na papa Monganga. Yende muntu aza ko tamula pona ko kota na ndako mondimi moko musala wa sala ya malamu recouvrement. Donc to pesi nos félicitations et na lancer so maman falo no kotikila na lancer na tanga na ndata 4 bato bana libanda ya mboka po bango bayebi bana ya Delvo ya tongo penza. Malawi pe lobi ekotika la simatin. Voilà na Malawi pe kuna eza na Tunisie kuna pe tozo senga na bino bo se manifester na France na Espagne partout dans le monde na tanga ta komomine na tangi na papa Amalfi ndonga lesiko zali o se manifester
parce que makambo ya bino ba koko. Papa Richard oza candidat lokola baboyi ko se manifester to beleli bino na bakombo na bino. Ezali masano ya bana na Nzambe. Papa Mbote on a ba grand volontaire. Voilà. Grand volontaire. Papa Mbote Mondila ba grand volontaire. Maman Kalamvouila, Sylvie Kalamvouila, Dombola Mukabo, Papa Bimi, hein? Papa James Ndombasi, hein? Les hommes mabanga na ndenge ya bien to otanga parce que bato wana bayebi, hein? Pasi ya paroisse oyoyo et bayebi maloba ya papa. Ba mama Blazing pe. Ba mama Nasha Mayimbi, ba mama Natasha Masamuna. Vraiment ba mama. Mama Molongani ya papa Sunda Afonso. Bazali belé donc so to tangi komo ba otenga batanga ikomo na ngaite mais ba kombo to tangi ezaka échantillon parce que so to bito tanga bana nyoso a Delvo awa to aussi on émission ici la té vraiment to lobby ba jeune à Delvo à travers les montos la muka to contribuer peto sengi na bana papa Simon Kimango bana papa Simon mo ezaka kimbangiste té moto mosusu ata na yemude yamba mosusu africain nyonso moyindo nyonso zali na sang ya kimbangu na makila na yo na nzoto na yo olinga te oza mwana tata kimbangu bamba te obengami moyindo oza moto ya Nzambe participation ya voilà bengi boya musala na bande osala mamala po ba okota ba remarquer que 10 jours au lendemain tozo ko avancer parce que musala yo il faut esenga biso tracteur. Et surtout na solo ezali ko sala tozali ko finga malibanda par rapport à makambo solo bato balobela na libanda bato baloba mi solo wana to ngito beta c'était biso tozo na Delvo solo toyo est-ce que ba décharge ezalaka na Delvo na Kasavubu ezali na banda eta partout en quoi biso toza différent na bato bazana ba commune mususu o toza na Elembo en quoi toza différent obiso tovani na otoyoka solo wana po bato bao gêné te solo wana eza bakimangiste mutu baobenga te précision eza bakimangiste te mutu babengaka immondice ekota eza gouvernement provincial mutu ekotisaka baimmondice wana bon biso tokolobaka merci parce que ntango mamo baokotisa ezosunga biso tozo récupérer espace voilà donc or biso tokotelemela l'état te tout à fait bien les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Donc ma belle est à l'État. Biso jamais donc ko pekisa oh l'État ko kotate l'État ko kotate donc l'État esengeli ekota na yango esala musala na yango ozo comprendre ma voilà pekisa l'État te ko bato baloba solo kasi na Kasavubu pe solo ezala kati na Bandal partout solo pe ezala na Zandu grand marché solo pe ezala kati bon na monga fula solo pe ezala kati bon bato bazakuna biso toleki bango te mais tozokanga kaka motema kaka etango libulu okosila na ngomona pe makambo nyonso esili merci beaucoup matondo mingi tokoloba lisusu nini Mbuta Richard na kosepela toka bwana Nzembo wana pamba te balobi koyemba ezali mpe kobondela 2 fois po moto na moto azwa message Nzembo ya jetaki boti koyembela biso tout à l'heure ayo ebungi nango voilà mono inzambi ya sola ikulutani nanga muvita zazo vavanza tantu ivangwa kyame kalendi salusundako salulu salanga ikina kilutanina ezalaki bongo émission na biso menga makimbangu télévision solo tokoloba nini totonsami na esengo totala volonté ya batata oyo bamipesi na kati na mosala oyo totala volonté ya batata oyo batiki bandako batiki nyonso baye po bazela 10 francs 20 francs yo ozali mosika ya libanda ya mboka mbongo ozali na yango kanisa misala ya tata molimo sa totia loboko tala libulu ndenge ezalaki monene yango ezalaki mais lelo oyo toye esika totelemaki ezalaki libulu kasi ya avancé misala etelemi mazuta ezangi batracteur moye bapesa encouragement moto azali kosala ezali te sango oyo ekomela bato nyonso ya mitema malamu bazali na mokili mobimba bayamba yango bayebana kopesa maboko na misala tinda ata ndeko na yo ayaka koparticipe amona mbongo na yo ekomi amona mpe misala ezali kosala wabino mama falon na kati ya émission na ye ya tolobela maman Mwilu na menga makimbangu télévision restez branchés n'oubliez pas de partager de commenter de liker nous sommes ensemble avec menga makimbangu télévision c'est
identité des Africains. Ozangi makila tata kimbangu nzele ezalite. Merci, au revoir. Tata Mathieu, papa Pédi, grand musicien. Mathieu, oh, il m'a congolais, il m'a congolais, papa, comment on a papa. Aeko tumo la bapota place ezokaki pote silaki aeko tumo va falloir aeko tiela biso mbongo awa donc likolo na mesa la biso esi ala kotisi kombale na buku na bomo donc ngai biso pe na ngai pe mage totiaka puisque eza teke soki na lelelo olobi na kolia te lokola toliaka chaque jour lokola chaque jour tokotia totonga Comment tombola bon, malgré ton pesaki, mais nous allons continuer à faire ça. Pour un appel de $, le sous yango. Commissaire de silité. Nous faisons $1, nous pesaki. Mais nous allons continuer à faire ça. Surtout que tout le monde maman journaliste il a reçu une émission pour les camokili mais après si les sous.
yango wana esali biso zuwa tobi te zuwa molimo mosantu biso mpe topesa yango topesa